Monté qui dit. Est-ce que là, muto robetanga rokanga na avion likolo des jours. Muto pena robetanga gote bilele muto amata avion na aéroport Angeli Roissy Charles de Gaulle Zaventem Roissy Charles de Gaulle. Amati avion aéroport Angeli Doha Roissy Charles de Gaulle. Muto osala avion 3 jours likolo Clando. Ayo betanga c'est impossible. Robetanga pena c'est impossible. Nga po betanga cha mukongo nga na 16 a passe pour biso to abena bido biso to abena au moins lipapu te aigle biso to abana aigle bona aigle zara aigle te bi bona aigle zara aiglon biso to aba aiglon donc reliate na le bon la faute na itom so bato mbebi ba sali transit depuis ba bituro bino pe boyena Qatar Airways boketi na bazi avion o eleki ba avion news to voir même so na kosi so na kosi ba to ba ebi voir même mokonzi na biso fali pour pa yemura to tumbola biso na aéroport a ebisa bino ke a ebisa biso ke bino vo voyager na avion leki o nga na voyager na ngo. C'est pourquoi la lobby que na chassé chômage na komi lelo na bokestre nyoso na bokestre nyoso ba komi na mutu na bango moko boye akumisaka leader na bango po lobby pe voyager ça nga ndenge ve na biso Sankara de Kouta salaka l'éclaireur de Werason Sankara de Kouta l'éclaireur ndenge lelo Gauthier Bilele lelo ba jeune tout ba tout ba vraiment la tabilamba ba vraiment landa ba leader pour un jour pe ba ya poto na koma lokola exemple moko deva batu ah bino mona te papa wendo kuna ki mokolo ngindaka batu msupe ba boy kuna ah Gauthier Bilele Kouta mona para cha rien. Ma frérigole. Il y a dans la bandale te. Frérigole. Te avenue nini. Na avenue nini tangelanga te toko sate. Eza ba tumsu to eba na biso mettre solo la rate. Est-ce que ko solo la tende za que ina mutu non. Si ça marche pas on s'arrête. To mon même moi sina mobile ndaka libale marché na ngoto to tikia. C'est le apprécié kao. Ko apprécié. Bon, je pense pas. Bangonio soit là-bas, fanatique. Non. C'est les scans. Fanatique. On commence à y aller na TV. Yo talé na TV. Il y a Serge. Jamais possible. Il y a nangate. Ngane ebe kutu na musique. Te ngane ebe shiter. Serge. Ba beta ba shitiye limboti nanzo mono. Bana bandal ba ebi ba kombo na otango. Yo te mto wanda ok na tongo koko. Eko bala na ndeni. Est-ce que tu kutana déjà na ba jeu là? Moni ba biso ba les gens qui mondo ya ndule et puis la famille na mondo na ngamoko bato ba yebinga bato ba olanda ba yebiso ke na famille OK so ke na famille na ata ya gravité momona na kelela lelo te na zanga lelo te nga bandi ko lata biloko apoto depuis bato ba olata ba délaver depuis bozi na olata délaver nga lata de biloko na lata ba joking e uta rapoto voilà c'est voilà bozi na zo emba lubo ko nga biloko uta de apoto ya rapo nga mon papa na nga nanu mwana poto abotama na Belgique donc za ba biloko tout ko lo barate za ba éducation auto uta na ba parler na biso na ba éducation auto copier libanda o moni nga siko antake nga na ba locks na nga ba crête na nga na ba piercing na nga ba tumsu ba traiter nga moi genre siko na lingara pour moni la parence est trompeuse na linga o ba to ba oluka ba kansela nga ba kutanga na mote donc moi na tambola toujours na honnêteté na lezara motuté ba tunde ba banga nga na musika pour nous avoir fort bango ba faible banane ba o amike ba insecte ba amateur na ba débutant oh et comme ça ba amateur ouais ba artistes belé na Congo ce sont des amateurs. FB100 le spécialiste de l'événementiel pour tous vos événements de qualité par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles,
dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Ouais, salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichan, Kimu, les soldats de la presse congolaise, les soldats de la presse européenne, et dans votre chaîne Image Prod. Image Prod, là je parle d'Image Prod, meilleure chaîne du moment, chaîne invitée, chaîne actualité. Là j'en profite à saluer le PDG de cette beau chaîne, Faya Basket. Et là je vois directement la famille Basket, G Basket, Shango Basket, Héritier Basket, Bambo Tebele, et pourquoi pas derrière la caméra ou à vous faire la quai Binobo Monanga Namosika, lui s'appelle Jordan Mizoa. Jordan Mizoa n'a pas essayé Bambote et Belé. Là, je vois directement Delti Landela Bambote Belé na yo. Et puis Chiquito Papa Paradis Diesola. Je reçois pour vous aujourd'hui Gauthier Bilele, que je tiens déjà à dire. Bonjour, bonsoir, Gauthier Bilele. Ouais, bonsoir, Picha. Bonsoir, bonjour. Na batutu ba Hollanda biso na ezo dépendre na aéro botale la biso. Bonjour, bonsoir na bino. Delti Landé la pa otala au moins sikitoko. Ouais, Delti Landé la na pesi mbote les sous na mutunanga ototanga. Chiquito Papa Paradis. Restaurant Paradis secret. Restaurant Paradis secret, puis pourquoi pas toi Désola London City. Désola London City, et puis Agence Basson dans Binoto dans Château. Lobo que peut saraba 4 ans. Ya Willy Moucheni. Ouais, code mondial. Ouais, grand frère n'a propre. Ya Willy Moucheni. Code mondial, grand frère n'a ya Willy Moucheni. Ya yo angwa na biso wele la tekotika batu ba wele. Trésor Maloavinga. Trésor Maloavinga la personne. Merci beaucoup Gauthier Bilele. Et puis na personne mbote na Gravé Ngwidi, na Brandon Ngwidi, na Kevin Van Doch Ngwidi. Na habité ba tout fungola chapitre la. Ouais, il faut to fungola chapitre na Kembo na Kembo kunana lola, Kembo na Kembo kunana lola, Bangelou ba koyembela aigle, Kembo na Kembo alléluia. Oh, et comment tu as niveau Bangelou? Ouais, il faut Bangelou ba comme ça aigle. Tout ce qui respire loue l'éternel. Ah bon? Ouais. Mais sinon, Gauthier Bilele, c'est pour la deuxième fois. Oh, il y a le sous en Europe. Denis Mboka. Mboka Congo, to. Ah ouais. Ah oui, Paris, Paris c'est magique. Quand on est à la caca. Vous avez maîtrisé. Oui, tout le temps. On a maîtrisé, on va la première tour. Je me dis, je marcelle. Très à l'aise. Donc, on a dans l'ordre. Ouais. Bah, ça, avec la vidéo, avec Gauthier Bilele, la balane. Bon. Picha wa mystique aigle la pesi mbote na mokonzi nanga fali pour pas cap la merveille el maravilloso en pipo de wolo el pinchichi el magnifico el fantastico el fenomeno. Et puis maman la biso queen mada la reine mère maman mokonzi VIP international. Maman nana ketchup bafana mère abana ebele maman abana en tout cas ba merci beaucoup donc ngai eloko na repesaka yo na mobali na ok fallait pour pas ezara ba merci pour na eloko na repesaka binote. Mokimi question bien. Question ni. Ah, parler pépélé. Ah, parler pépélé. Mère pépélé. Ouais, calme, calme. Il s'appelle Gauthier Bilele. Attaque tous les jaloux. Oh. Ouais. Bah, jaloux, Anan. Ouais, donc, on y a un combattre à Fali. On a un pour s'en charger. Ah, Moudia bêta, frappe na le frappe na retour, coca ou tout est. Nani? Moudia qui dit. Est-ce que nous avons rebêté un gars quand on a avion l'école des jours? Mouto pena rebêté un gars Gauthier Bilele, Mouto a monté avion à l'aéroport Angeli Roissy Charles de Gaulle, Zaventem Roissy Charles de Gaulle. A monté avion aéroport Angeli Doha Roissy Charles de Gaulle. Mouto a ça l'avion 3 jours l'écolo, Clando. Alors, c'est impossible. Bon, c'est impossible. On peut être un champ Congo, on a 16 à passer pour biso to abena bido biso to abena au moins les papou te aigle biso to abana aigle bona aigle dara aigle te bi bona aigle dara aiglon biso to aba aiglon donc reliate na le bon la faute na tombe sur batombe bi ba sali transit depuis ba bituro bino pe boyena
Qatar Airways boketi na bazi avion o l'équipe avion news tout voir même so na kosi bato ba yebi voir même mokonzi na biso fali pour payer moura de tumbola biso na aéroport a yebisa biso ke bino vo voyager na avion leki o ngana voyager nango Qatar Airways première fois ekoma basala ba transport na bango na RDC biso mto inaugurant Qatar Airways première fois biso mto matiango de aéroport Anjili Doha Roissy Charles de Gaulle. Ouais, na tamboli 3 continents là-bas, mort fallait pour Afrique, Asie, Europe. Wande boki miango. Ah, Wande boki miango. Je sais pas si je mets ceux qui n'a pas ça. Na tamboli 3 continents là-bas, mort nazu avion aéroport Anjili, na komi Doha c'est en Asie. Doha na limba mort Roissy Charles de Gaulle Europe. Na tamboli 3 pays là-bas mort. O batebele batikala o mona, te puis na tamboli na Qatar, grand frère à Abu Dhabi, grand frère à Dubaï. Qatar. Maman Namboka, Qatar. Vraiment, en tout cas, merci encore une fois. Mon continent fallait pour pas merci na bureau mobimba. Mon continent a dit badia tadia atila. Ya libela, mère Nabiso, Nana, Bodouga, mère, pour une bonne sanité. Fiston colloquial Zapatero, Nabiso. Coco Dilasso opéra grand frère propre et puis na bonne sanité Cyprien Nzolo Fergani la merveille Eddie Mokekola Alpha Morflip Chico Kelly Yves Joli le bouclier Jujun Joli Bakanza Madina Djoboke Mokonza Bakonzi le sommet Madina Djoboke na peso mbote et puis maman na biso ya soin moi ça boya hôtel ko maloka ba maneka Zimbabwe na autant ko mbote moi ça les mibali na maele oui bien nani oui bien té Nani. Nani. Ah, oui bien. Là aussi, j'en profite à saluer Jessica Mouchipai. Ah, Jessica Mouchipai, mais le gros yebi mère n'a regretté. Jessica Mouchipai n'a pas su bambo te belé puis bana tout. FIF fallait pour pas foundation n'a pas su binombo te puis na bosanité maman na biso maman ya bana hein Mano Lubaki. OK. Maman merci sociale. beaucoup. Là aussi, j'en profite à saluer Manu et Vanessa. Bambo Tebele Nayo, Vanessa, Wapiti Bambo Tebele, Kraker Ba, 4 nationalités, Gino Sele, Hollandais, Noir, Zani King Body, Bambo Tebele Nayo, Gauthier Bilele, mais Mutukando Kokate, Soda Moko, Landi japonais. Landi japonais. Na Gumba Inde, Bagumba Bar de Landi japonais. Landi japonais qui est go filmer au pénal, on filme. Mais non, bon, au monde, si on filme en net, si on filme en net, na moto, quand à moi, c'est un bodé. À la première en chic. Tu sais pourquoi je dis ça? Je dis ça par rapport à que moto c'est un moyen de transport. Oui, je te jure. Mais n'a ça en vérité. Un moto est un moyen de transport. Tu sais combien de patrons au bazar na Congo, na République démocratique du Congo, na matiki jeep na bureau. Na linga ko le répéter mangambo te po balandi japonais bazaba. André a filmé dans le sens que balandi japonais. O Kemba. Te na uti poto na tambo à la moto. Habita uti poto. Ya moni balandi japonais quand à moi na traita bango le ba fouti. Monima pour la boulangerie, tu as bien bimagi ba foutine, ce sont des landais japonais soldats. Soldats. Vrai soldat, mais le lot a bunda makas. Abundi bitumba ba soldat d'esprit. Abunda bienté. Abunda bienté net ba biso ba gotier bilele le lobo ba biso ba gotier bilele. Je suis fier et en lobango que le lot a chassé chômage. Tu sais pourquoi la lobby que na chassé chômage? Na commis le lot na bokestre nyoso. Na bokestre nyoso ba commis na mutu na bango moko boye akumisaka leader na bango pour lobby pe voyager ça. Nga ndenge ve na biso Sankara de Kouta salaka l'éclaireur de Weranson Sankara de Kouta l'éclaireur ndenge lelo gotier bilele lelo ba jeune tout ba tout ba komo la tabilamba ba komo landa ba leader pour un jour pe ba ya poto na koma lokola exemple moko deva bato ah bino mona te papa wendo kuna ki mokolo ngindaka bato msupe baboyi kuna ah gotier bilele kuta mona para cha rien grâce à Fali Poupa ozo pa na komi lokola idole moko boye kwa so na pesi bato conseil tambola boye poke poto ndenga kendaki ba tambola bongo yo tambola endeni ba tambola ka kitoko respect na bulo na nga respect na ba vie na nga na kuta respect na makamunion tout respect na ba vie na nga nyons tout ya bandal quel que soit na bandal quel que soit na mouvement partout na zalaka nanu mutaloba mabe na nga te pour na ya na télé te pour insulter ou pour injurier ngana na télé et le repesanga makambo kokomisaka artiste nanga qui Fali Poupa naloba Fali beta et pesa makambo naloba vous connaîtrez la vérité vous affranchira beaucoup sont appelés mais paix
et puis ça m'a cambo dans un girté ils ont lésé dans mon peu mouté donc y'a moni si j'ai rien à faire à la télé je ne peux pas passer moi je passe à la télé pour parler de quelque chose comme maintenant là je viens pour parler que de stade de martyr de 10 dans les 11 bana tout ba warrior news tous les 10 dans les 11 tozawa nana bino elongo ba magui oyo ba campagne ngai sala mabako sa ba sala so ndeni za lokuta tozawa na les 10 na les 11 na stade par là au ngolo ba kyo ya poto na ofinga te c'est ça ben non na habité attends ba commentaire bato balanda tu sais quoi ngala za na bato oyo na ba leader mususu ba artiste mususu ba leader mususu ba artiste mususu oyo lelo ba finga bato na ba finga ra mukonzi nanga ba leader na bango na bandako na kosa te nsusu na kosi deva me punir ba vandi na ba télé ba otala ba apprécier anga façon de parler na les arabatu te pour ça ba tumso aleki na TV ba ba mal à l'aise ya lo ba bêtisa bana ba vandia OK ngako tout le contraire ba maman ba papa ba bendinde ba la batala tongo te ka so to bika to lo sakata bandal ba leader musu ba na bandal wana yo solo na ba konza ba netinani bana bandal ba Jackie ba faire il y a Jackie JDT molopo la ve na ngai ba faire gol il y a dans la bandal te faire gol te avenini na avenini ni tangelanga te to kosate eza ba dumsu to eba na biso mettre solo la rate est-ce que solo la tende za que ina mutu non si ça marche pas on s'arrête to mon même moi sina mobile ndaka le marché na ngote to tiki c'est le apprécier kao ko apprécier bon je pense pas bangonios toi là ba fanatique nanga non c'est les scrum fanatique nanga on commence à yo taler na TV non taler na TV yo taler na TV volanda ya Serge jamais possible ya nanga tenga na ebe kutu na musique te nga na ebe shiter Serge ba beta ba shitier limboti na nzomono bana bandal ba ebi ba kombo na otango yo te mto wanda ok na tongo kokoko eko bala na ndeni est-ce que to kutana déjà na ba joueur là moni ba biso ba les gens ont accueilli mondo ya ndule et puis la famille na mondo na nga moko bato ba yebinga bato ba olanda ba yebso ke na famille OK so ke na famille na nga ata ya gravité mo mona na kele la relo te na zanga elo te nga bandi ko lata biloko apoto depuis bato ba olata ba délaver depuis bozi na olata délaver nga lata de biloko na lata ba joking e uta rapoto voilà c'est voilà bozi na zo emba lobo ko nga biloko uta de apoto ya rapo nga mon papa na nga nanu mwana poto abotama na Belgique donc za ba biloko mutu to ko lo barate za ba éducation auto uta na ona ba parler na biso na ba éducation auto copier libanda au moni nga siko en tant que nga na ba locks na nga ba crête na nga na ba piercing na nga ba tumso ba traiter nga moi genre parce qu'on a lingara pour moni la parence est trompeuse na linga o ba tu ba oluka ba cancela nga ba kutanga na ngote donc moi na tambola toujours na honnêteté na lezara mutute ba tunde ba banga nga na musika pour nous avoir fort ba faible banane ba o amike ba insecte ba amateur na ba débutant oh et comme ça ba amateur ouais ba artistes belé na Congo ce sont des amateurs comment ça bon je dis que toi tu n'es pas un artiste pourquoi traiter les artistes le mot amateur c'est pas moi qui a créé ça le mot amateur c'est pas moi qui a créé ça ceux qui m'ont créé amateur c'est un français mais c'est que les logos existent amateur débutant en anglais amateur débutant souvent comme easy en anglais easy facile comme facile tu vois lorsque le baba amateur so fait autant parce que amateur bazali belé na autant ate po onga zarane déjà da professionnel yango lelo zo la kisa o moni le ronios tout lelo na le ka bat bo ebisanga bat belé batindel ngana ba message awa bat belé batindel ngana ba message bo ebisanga ba lobi fali poupa ayembi nzembo ya batu il y a René Lo quoi. Et tu sais pourquoi fallait Minzembo René Lo quoi. Minzembo René Lo quoi. Pourquoi pour et Lo ce qui est bien il en a partout. Dès tout le monde va falloir pour pas bêta ba droit chemin ba featuring na ngoyaka. Mon dit me da senge Lo. Ah et Lo no bêta za gitoro na ngito bandela on sait que ça travail bien fait. Ozo reprendre ça toi bien zo diembe la René Lo quoi. Non, bon, na habité. Wana za tam suba façon de parler ba to ba lo mais en réalité surtout chepenel carte sur table ou to les points sur les i. De ba français ba lo bara. En français. Voilà en français oui. Moi j'étais au collège papa. OK. To le karato kuta na ba nzela to kuta na ba télé mais on se connaît pas. Chacun sa façon de vivre, chacun sa manière de vivre, tu vois.
donc ça tu René Lo quoi na Fally Ipupa le contraire ba ko le ba ke Fally René nde mutayo dembela Fally do moto Fally je pense pas ka ko dembela René ezaka ndeke solidarité congolaise moni so to sala ba biloko o Fally sala na René le lobo ezape ko valoriser culture na biso ezako ko faire pousser les sous culture congolaise et kendele sous en avant. Et puis so batu ba meka bakisel sous ba lobaka aponine de connaît anamongo pour anité a fallu pour passer la ngo pa ba artiste musu pa batumsu pe bazana pour ça basala ne ba featuring batumsu pe bazana pour ça ba betanae mais il fait pas ça aponika ne connaît pas ça ngo le kaka pa te bandika bande kona ete po bon à part na pe ko bande pa bande kona so lo binde kona mongo wana na obenga batango ba lo ba batango ba excuse nga tamsu na terre mais bien expression bazata tamsu na lo ba quand on lo ba tamsu ba maele te bien ba bosani oui tamsu ba bosani peut-être so maele te bo excuse nga tamsu ba bosani au Fally la charité bien ordonnée commence par soi-même ba featuring ni soit sala na Congo banda toujours ko valoriser ba congolais asala na ba Montana Kamenga asala na ba Modogwa Barambwa asala na ba Shelamputu mais loko le komi makambo ya culture a koti pena na mboka na biso azoni pena ana mongo do bokila lokondo efapeka to bobelo manga iso la iso c'est pour un débit même dans la interview moi yaté le alobi le Fally pour pas fort à fréquenter ba continuer belé à sala maramusu so le lope ando benda bande ko na biso ndeti le lope azo meka obenda ba artiste mutu et ça la paix bien pour tomber la paix te maintenant ezala ngope mabete za pe ida bien lokola artiste wana yo tan kombo abandi ko reconnaître makambu abandi ko reconnaître ce ko bolamu mena ko biso pe ka elo moko ye mora mutaliboso oleba banda ko benda ka baninga msu ya Kongo ye mutaliboso ba bendati mutaliboso ba benda ba beta no totanazi o esala lelo biso no suto ye biso lelo na monde musical azaka na nzembo moko pesa ke valeur za yango oh ma sala ba featuring na ba Ferrego là ça ba featuring na ba duplique moi je suis pas là pour parler non parce qu'il a rien lobby mais yo mto lobby bongo yango na meki ko rappeler yo amateur alors batuto tangi wana bref que batuto tangi ba komo la bango ce sont des amateurs o lo balanga na kosi les ozobenga nga ba amateur o ça dire allusion na nini voilà baza ba amateur par rapport à attaque santo apamba ba beta ate yebsanga c'est le so beta attaque santo pour yo moto tanga sko ba kombo yo mona ba concert na été ata moko na mona attaque santo apamba moi no muso to tango akopiera mokonzi na nga Fally Ipupa o absala ki lelo so iba ezapo akopiera ve na Fally Ipupa ayemba lelo na mokili o yebisanga beta concert wa. Là tu parles de qui, j'ai pas compris. Mais moi moi mbalo to yum to tanga ba kombo bato nga tanga ba moi mbalo to tanga komone tout à l'heure le biki abenda taye nga tanga ba kombo bato moi na mo soki lelo carrière nezo tambola soki azo évoluer ou bien azo chiter ezapo copier à Fally pour bato ba yebi na kasha Fally Ipupa voilà nous tous à ramabe lelo on nous bana déplique lelo oyo na il suko senga la ba musicien congolais tout ngai gote bilele muna sengi tous les musiciens congolais sauf personne na sengi ba musicien congolais nyonso il faut boluka système moko boye bokanga ata quelque chose bo tchaka la enveloppe bo pesa Fally dim bo grâce à lui les lobby no nyonso besoin ko beta na poche. Tu es sérieux? Sérieux, sûr et certain, sérieux. Yo do mona ba savoir faire ya ba artiste mouté o do mona ba mbo ba artiste ba sala te les lo Ferrego là o sala ba artiste belé surtout dans la République démocratique du Congo. Nous avons de talent. Un grand artiste ba na Congo. Un grand chanteur aussi. Oui, je ne disconviens pas, mais le problème c'est quoi? Hein? Le problème c'est quoi? Na contexte on a nazo lobela pour caler lagi artiste yemo po tchara date lo barage date na on beta le 2 juin par exemple le 2 juin na Madeleine na France munoko ne mo rezo banga obelo lem ne mo rezo lenga yo zo banga te mais le lo fala longol sa artiste belé soni pourquoi toujours Fally pourquoi toujours artiste bana droit sa carrière na bango c'est que artiste ba ça il faut ka balanda Fally voilà et ça la artiste belé pe so di ba yiba sala likambo Fally pa Rolanda penzela na. Mais ce que jusqu'à présent, donc ils ont le droit musique congolaise ne tout bâtir le gars Fally charge. Oh biso tout au monde, on a le besoin de ya batama. Ils ont oh biso ne tout au monde. Est-ce que tu es conscient aujourd'hui Ferrego là a organisé festival là a déjà sa première artiste congolais a organisé festival à Kinshasa.
siko so ba musu ba sali ben non, oui, normalement, soko sali yango te, kolanda c'est trop dire, mais soko sali yango eza ke yelo ko la bandi yango eza idée moko ya bien eza initiative moko ya bien que artiste au leto se dépendara na bato artiste mta sali yango là je ne discover pas, mais soki mutu moko boye artiste moko sous lelo o ya ye asali yango na ba kombo o ba fali pour parler o ba koma na so lo ba sala yango yo yebi na mondo to za ba lo bani alandi mais na webi soki kalanga na ebaka ezalaka ke po o sala ba activité belo beta bandulo beta ba sala minene il faut landa ka ba vie moko boye mais lelo o nzamba sala pe biso grâce devient na biso Koffi Olomide des grands moments lelo oyo o batunyo so ba Hollanda o ya o sala chemin net lelo oyo Dieu m'a fait grâce donc Dieu nous a fait grâce on a bingai mabe na biso nzamba sali biso ngolu o baloba na lingala mutu lelo motambo sa guide suprême ya musique congolaise lelo vient na biso. Mais pour nous, tu as respecté tes gars ou VK déjà dans la comme on dit. Mais non, on a respecté Batoutou. Je sais pas si j'ai mal parlé ou mais quand on a le grand pas on a monté sur sautant on va on est les banquiers bique les banquiers chefs d'entreprise et puis Nixel Tekasala et puis na bosanité Batoutou balinga na Drancy na Bobini na Bondi donc bambote na bino yango wana quoi mola kisinzela la biso yo arena ndeti lelo la biso hippodrome qui monsieur Koffi Olomide asain la mola kisinzela mbala de sous au contredire ngaite obembila na isa pas au contredire ngate tati mise au mobile au contredire ngate makamna lo ba wona Piris Lombo fali pour pamta tobola la défense arena déverger la défense arena. Fallait pour pas déverger la défense arena. Fallait pour pas déverger ING arena là-bas congolais. Fallait pour pas la première artiste congolais ou abeti na salle mythique mais na province na Lyon et ça la maté. Bah ok c'est belé zarana y a ba congolais beta là ba Lyon et beta là ba Bordeaux beta là ba Nantes mais salle mythique na Lyon. Premier artiste congolais habité en c'est fallait pour pas ceux qui t'aiment vérifier. Ne pas dire que ça que artiste à Liboso habité na Lyon non. Salle mythique. Ya Liboso. Mais là rolo baba tout pour salle mythique ba toi. Il y a payé na ba rideau artiste il faut pas vérifier. Moi il va français ba ça reste à vérifier. Ba débat ba pamba ba salité nga linga ngote. Moni français da mu yo moni nga na présaming ba français na sepela na ba français pour français da mutu. Soko lobine likambo. Ayoki n'a été alors il faut que ça reste à vérifier net siko na ki 1 4 ah venanga la Dance Montana couloir abeta Olympia venanga la Dance Montana chante qui est terminé sans fali pour pas chante we ranson aba yemba bibi la Dance Montana spiritas venanga abeta Olympia wana na yebi yango na lobi on na yebi est-ce que na lo bang voilà. Héritier Watanabe pour signaler l'artiste et musicien Héritier Watanabe Oazobé a déjà sur 21 septembre dans la scène musicale Héritier Watanabe Babié Nae est déjà en ligne donc billetterie est déjà ouverte et puis l'artiste et musicien Fabrigas Maestro Métier Noir Oazobé le 31 août donc ba villageois ba mourir la bonne musique botom ba billet pour nous soutenir culture nabiso et kenda toujours liboso ve nabiso peredi ami Sibaï le canto le 2 novembre donc Arbeta Baltaclan donc bana bosunga vraiment ba père nabino bosombe la bango ba chiké parce que ba ve tom sou ba koli mo technologie lelo ba oyeba te vraiment donc botomba ba billet to soutenir vena biso redi ami si ba le canto que musique congolaise et qui n'a toujours liboso là to continuer na biso na Gauthier Bilele ba ballon il a ça ni ba ballon ezaba ba ballon ya terme mo bo biso to mbenga ba ballon c'est-à-dire ba ballon terme on est outa na ba ramasseur de balles. Le ramasseur de balles, tu vois les ramasseurs de balles, soit il est à stade, soit ballon bimil banda ba ballon le ramasseur de balles. Parce que concept sur on est dans la vena biso ba boinza ba dingwe ba on ba zora concept sur on a biso bato o bato ba traitera biso lelo ba mikala ba voyou ba nani to landara ba musicien ba yango bando ba surnomara biso ba ballon lelo yango moni lelo we ba ballon lelo ba roma ba père de famille ba responsable ba marié ba roma ba provision ndo komba ballon abu tembe bino pas fali pour pas boza banani ba ballon ba bureau ba doit ba petit a fali pour pardon net ngai par exemple pour o yambe za Gauthier Bilele o yambe za ngai na habité ba la mai mususu ba o tuna bango so ba on de ba répondre so ba on ba banani mais o yambe Gauthier Bilele
Gauthier Bilele attaque tous les jaloux dans Warion des pères et des mères. Yo dans la différence na bango ba marathon ba différence tété biso tout ba petit biso tout la différence tété biso tout ba petit a fallu poupa. Même mutu na mutu azana considération na envers vie na e. Vous comprenez ndenge tamso bino bo faire partie na bureau ba petit privé. Biso privé, oui. Yorobozaki na kati ya na lingaka ba kombo musu te ba kombo belé na Congo eza moi pasi. Vous comprenez? Oyo otanga kombo mutu mobo o ye mo kazo mi benga lelo soit disant que azaki mbila. Bino bo mona ka mutu azo ebisa bino kazaki soda. Oui. Na boité azaki soda ti lelo comme artiste. Je ne disconviens pas. Mais il vient d'où? Faut vérifier. Po bazoye aya autaki wapi? Bazoka wapi? Point d'interrogation, il y a un moni Mikolo Gauthier Bilele, ngamona botoli mutab mi benga esu mukondite ngamona zuba pete nios tout na lata on devine na aigle lata ngo chef d'état-major général major net ngaku Mikolo maréchal aba warrior Mikolo na esko maréchal aba warrior pour na moi ba blague comme le trop il y a un Mikolo maréchal aba warrior mais là dans le lobby comme yoro qui me pointe parce que dans le lobby moi tu vois malheureusement oh baba ndé omona pas voyager na fali poupa bino ko wande ko tikala avoke na malheureusement ngai na wi ko tanga ba kombo ya batu mususu te awa na télé oyo baye ce sont des profiteurs alinkara à s'enrichir mbalama entre to kuta pe batu bazwa batu mususu kuta bango vous comprenez. Mais na zo regretter quand na ba comportement surtout nous les Congolais ba comportement na bon il peut y na bi pays na été ba comportement na biso ba Congolais ba zo re ouais yo so ka Congolais na komba yoro komba Congolais yoro mais on est à combo musical na etam to na commune tambwe pour na ba tambwe belé poto bo yipete Mzee Laurent Désiré Kabila papa la biso ara la bata zo ba on la banzela ye ba zo re na mboka ni ntile lobo tuna question la tête ça mboka ba zo re. Comme ça, tu vas balancer bimelaka Rwanda, toi bimelaka Uganda. Vous comprenez? Yango bref, na ngotanga ba kombo na été pour nga Gauthier Bilele na salade ya kombo tongo ava batebele ba yeba o lelo bango ba ali. Tonga na ole kana TV batebele o yo benga ba vie ba vanda ba respecta nga déjà. Yango moni ça sert à rien na robeta masolo ya mutu mobe. Tati ya ye akutanga dia na vanda na banda lunga na botama na kola la. Mais l'air bozora visa bo célébrer visa bozaka bino nyonso. Même na suka lango ka masalanga masudi na zo pesa emboto Olivier Masudi na suka lango Olivier Masudi aloba nini? Alobini. Engatitide to boy. Ya biso candidat Mobutu c'est Mobutu. Nzamba tinda yo comité central toke mana bandoki bitumba ya bangu na mo continent nga fali poupa comité central mo continent nga babiata biatila chana CV toke barande na entourage celui qui n'est pas avec nous et contre nous ya on a sabatu tout Mikolo adversaire na binoza falite adversaire na binoza binomoko yango Mikolo o mato kita warion nyo ta place o la nga Mikolo rap somme 23 puis somme 23 mais sinon ndete comment ça là bon azaleki leki ya nae leki pas dans ba droite am soko déclarer pas ya nae ke ya au PC nga maité ya na zaki na posa boy abi baloja qui est place à bienté avec na studio moko 3 personnes azo qui sont matanga ako réclamer ya pesinga ka $1000 à pamba bon yo ko lobby $1000 ya pamba yo ki $1000 ya pamba mais nga na tali mission na o aloba ki bakatela linga la papa omoni ba kamsu to loba ngote pour votre information nga moko Gauthier Bilele nga yo na vanda na yebisa moi j'ai perdu mon grand frère nga kufela grand frère na nga na veille na biso ouais veille na biso ya okende to ko beta stade à Masamba de Bala Brazzaville bon kufela grand frère na nga ko si ça la kufela grand frère na nga na kenda bon natali ki na place musuté fallait déjà penser en relation tout batunanga fallait appeler en relation j'ai kenda bien biso mo pe na ba courage na biso j'ai bien mais natali non ezaka insuffisant na tout ara venanga vous comprenez na kei na tout vient nanga aloba langa ni a ni o pourquoi tozolobaka ba bien fêté oyo sala biso to yo bimsara ba mabe est-ce que mutaza parfait na mokila ça bien dans makambusu il faut voilà yango biso pesiko yango moni biso pesiko poto répondre na ozela na ya loba pona répondre po mikolo pe na ye mabe moni ko vanda rapé calme trop batu ba mo na biso ndeto ba yuma vous comprenez
Pourquoi pas depuis Kalano le barate net yorobo loba net ni vérité oya yebi. Il y a un général à Wario, à Moni Big Zag, à mon confrère, na PC tout bambote. Big Zaga. A Koufeli papa na eba PC enveloppe ya kilo. Mais il général. Atali bino bozala bino ka balek ya fali poupa ba sombeli bino billet. Ya poto na billet na ye moko. Et tant que général à Wario fâché. C'est total makambo wana c'est que zola ça que tozolanda fali na profit. Vous comprenez? Okay. C'est un profiteur. Moi, je ne suis pas un profiteur. Moi, je ne suis pas un commandeur. Moi, je soutiens mon vieux à 100% qu'il fallait pour pas décaper la merveille. Moi, je ne suis pas un profiteur. Donc, tant que déjà que fallait, bon, c'est que le roi peut falloir appeler ça qui est. Mouto, tant qu'on boit, on a yoro, so yoro. Le roi appelle ça qui est 1000. C'est qu'il appelle le roi, on a 1000. On a c'est qu'il appelle Fonanyonga. Au moins, que c'est total, la bonne bisonnion, tout au sungalate. Yatalia zo bunda bitumba bino boza ba pire petit bitumba ni nango yoroba bunda est-ce que yoroba si ba beta ata gogo pamba pona fali atangela biso adresse na place ba beta ata gogo be mbata pamba ou be ba lakse musapi boy pona fali atangela biso place on atangela biso place on to yo kangoza ba biso ba gote to panzala ba mituso na fungoli lokso mona 9 épingle ba to ba beta nga so ba olande miso ba mo ba beta nga ba yebi na mutu na panza na 9 épingles na loboko na 5 épingles na lokolo na 5 épingles est-ce que dans le cas de la TV pour na lobela ba mambwana est-ce que yeli robo si ba beta pour na fali yorobo ba bien simple DJ Monde ba comment na ba couper décalé biso kala na kinto banda ba nga ko tazote artiste musicien po mikolo ke ba ko binango po mikolo za ba vidéo mo ba do boire ka na ba page na o bina ba œuvre na ba boîte do boire pas la de ba artiste na lo resanga na yorobo za ka moko na galerie d'Ixelles les agi billard et puis na gagner na billard pour na miso bataloba ka lenga na billard na beta billard na gagner si le lo ko collaborer sans sa biso yango et puis mutu mso sans biso za ka fali pour on a yorobo to solo la poto sani on dirait ya tagna ba octave msu ba level msu level ni na za asali ndeka andere à côté il faut maison nganga na quartier nzadi pour tisiko ba moni ba vidéo msu bilo msu to boya koloba po anini to boya koloba po tisiko yo gloria langa bomba ba image msu aboya ko tindela na zo senga ba tindela ba image bazo boya bo tisiko ezala ba sous-vêtements msu batika ekunanga mona tali au dernier combat papa Kanza Tony ozo comprendre tala kala somme neno nde pamper sa muta maladie nazana ba bilo rebelle na nango wana ozo comprendre et puis nazo bisabino pour votre information est-ce que yebi ka boki ngunda nani webi muto tangi on yebi ka boki ngunda nani yoro so yoro yebi ka boki ngunda bo yebi te ka boki ngunda au 4 ou 3 ans on va voir yango moni mutema mabeboe mutema mabe nangai na biso na ye bon nanga po nanga na mi lobela plus minga nangai na ye nani aza mutema mabe muto asungi biyo yo morote asungi biso yobi ba combien de fois ba famille na biso ezo senga ba merci ba combien de fois ba prière ni ba famille na biso esala pona biso na grâce au fali po oza o fala pesa biso la grâce nzambe nda pesi makanisi asunga biso est-ce que fala zangi bana batata mwasi na bango bana banoko na bango bana ba mama leki na bango azangi bango te so salisi biso ezanga ba français ba trop couillon toi salisi biso asungi biso poto zaka na ye alingaka biso n'est pas dit que soki muta sungi biso il faut to koma to mona yonde yu maman fala yu mata fala mama na noko et puis moi la banda lungwa ozo comprendre to tika babilo musu eloko nazo regretter surtout le réseau ça la ngapena mutema passe plus mingi na bande ko na biso mingi zaka ka ingratitude ils vraiment bien été oli l'ingratitude oui oui. Ah papa, heureuse elle est grande ni. Ngana zangi tam sous stylo pona komela. Abi visa. Yo bien stylo na komela a stylo. Abi Nicolas visa 80 € pamba. Bozo lobela ende tia boma. So qui visa zara 80 € mais Congo mobimba to tonda na France. To tika ba blague bon 80 € ngo. Fa ko bimisango yo moko. 80 € ngo. Fa ko bimisango yo moko. To tika ba gimtema mabe. Bon 80 € fois 300. Fois 3 ans. Il y a le neuf sur la Patrick Madoua fait Global Express. Na vie, il faut toujours amour, d'abord un amour. Mon le réseau pour ma yorobo. Ba yorobo ba yaki na ba vitesse, ba yaki na ba ka bon. Yobi nga pona za lelo gote bile le fallait na na poto. Yobi combien de temps avant dans la landa mouvement ba ki pa ngate. Nani yaki na ye pour lelo bato ça commence à se murmurer. Est-ce que Yoruba Landa fallait jour bah ça la clip na Villa 166 en face à immeuble intelligent.
Yorobalanda Fali tant to beta ba concert après match chaque dimanche après match to go beta na là on a besoin d'un côté na boulevard côté à fondation Moselle Laurent Désiré Kabila Maïcha Park. Yorobazalaka wana série wana oti depuis Maïcha Park côté Kankokolo Panzo se retrouver mbamona hôtel Litana Maïsa mais les lots ils se murmurent par rapport il y a ba savoir faire y artiste ba œuvre au artiste à ça là ba exploit au artiste musicien Fally Ipupa au Toboyate les lobbies so ba congolais on est fier d'avoir les artistes comme Fally Ipupa, Héritier Ferré et d'autres pour ne pas beaucoup citer les noms na ba savoir faire y a artiste na ba date oiseau beta lelo mais net comme si bato loba moi bureau ezoya to bato ba pousse na pembeni ba ya na moi salité c'est comme si bureau ya Fally Ipupa ya poto na kin ndeti moi ba discussion za cessé na ebité yo zala wana za pe pire petit ya vie na yo oko loba nini côté wana po yo ka bonga tem na yaki na mutu bo eve na mutu poussa ki awa mais ndeti zo yango ba raison o ya poussa ki yango non ba raison o ya poussa yango wana na inatianga mutu te to lobelaka wana bon ngapena bref au moniso ito vanda pour Serra Patrick Kamanda ba vina biso président Patrick Kamanga président Patrick Kamanga masqué bon au moni na oye biso le romoko net na Gauthier par exemple VDD Moniato Chief Majunda top crédibilité ngai Gauthier na yaki pas Fally moi je me dépends que de Fally OK mais le cola est victime eza ossature mobimba donc jamais na koya na télé boimba boulou pour Fally za star ya munene avant na ya na télé boy il faut na za na moins information eza précis eza teke na bima na ba différence so il y a un problème si j'ai un problème non ya directement pas vient na soli na mais ce qui se yoko oza la problème okomi ko loba on a sima ya mukongo ya vena au moins te wana za susu bolingote le problème c'est quoi biso to dépendara ka vient na biso oyo tozana yo makambo ya o bata poto bureau poto o bureau ki chasa etali yo te tant fallait salaka la bato la ba relation tant fallait balanga na bango yo yebite tant fallait balanga na yo bango ba yebite donc occupe-toi de tes oignons occupe-toi de tes affaires c'est ça non oui qui paye yo oui ngana yo na occuper makambo na ngate parce que là, artiste a un concert Mounene au Djado Beta 48 heures 2 fois Stade de Martyr les 10 et les 11. Voilà, mais les actualités et autres à la net, c'est comme si concert et ça vraiment la promotion ma casse. Est-ce que tu vois pas c'est un risque pour l'artiste? Biso ce que tu remarques tous les deux voyageurs tu remarques ils ont la bateau facile à envoûter. Facile à envoûter voyageur tu yaki ba envoûter yi bato msuyo mo mona mambo yaki voyageur so mona envoûtement bateau facile à envoûter. Biso ce que ba envoûtement dendaka envoûtement so que ye na satan mo ko envoûtement mazo biso te tika mona bato sa musala kembi trop pas aller lo wazabo ozo comprendre bato msuyo ba na ba facile à envoûter bato msuyo ba na ba pour na profit bato msuyo ba ka pa kanga ba photo na Fally bato msuyo ka pa profiter senga Fally featuring. Mais qui les amène autour de l'artiste pour le loyer ça la salité parce qu'il fallait pour passer qu'il fait et ça toujours est à la louable donc toujours batouba c'est pela balobela au artiste do sala mais si batwa comme kolobela maramsou et ça tant sous vie privée artiste et tout makambo déranger toi ou ils ont porté rien à carrière à monsieur Fally Ipupa et là comme sous peso bo mabiso ezani ngai na ela ki artiste qui Fally Ipupa mais la commune nga mutabiro mutumoro boy. Hein? Na komi na mutabiro morobo na cheka par exemple ngana ya kita mso pas artiste Fally Ipupa na komi na mutabiro bike na komi na mutabiro ya biro ya nanyo na komi na mutabiro ya nanyo eza bien te biso tout la rara Fally Ipupa so tamboli bongo tambola bien na pesi mbote na mokonzi nga par Zuzu soule kauka par Zuzu kauka soule kauka par Zuzu soule kauka majam Congo par Zuzu Mundele Mtabandondo Mundele donc première fois la mona Mundele bima la bandondo Mundele donc azal rola ba George Forest ba Mata Forest azal rola na mona na ba France mais c'est Renault mais c'est Peugeot sous les Kauka par Zuzu ben sinon seconde oyebo déjà Fally Ipupa sali 5 dates au abeti na tournée na au Boye Europe là aussi a rajouté 3 dates si je me trompe pas na Lille Nantes et puis Allemagne deux fois Marseille donc Allemagne tous à Francfort. OK. Ouais, double date Nantes, Lille, Marseille.
Ok, après Baki deux fois allemand. Bon, voilà. Na tourné wana oboye lelo soko otala na musique congolaise nani pe ko mona lelo a cause artiste moko o cause adversaire ya fali pour bande banda okende serwana ba ve na biso do mona vraiment jibena wera lelo soki to bito otala na musique yo mona nani Gauthier Bilele ozape moko vumeli na bandal oyebi pe masola musique yango. C'est bon. Omoni so na lobby ba loba ponga azara la fali pour Gauthier azara la fali yango loba bon. Moni pour le moment ils ont un artiste au ba sala ba mamine ne ba ya mais pour le moment jusqu'à présent vraiment adversaire à fali azate. Ah azate. Toi d'abord mutu ye mo ndazo kanze ngaza adversaire à fali mais fallait contacter même pas. Pour différence spéciale pour toi un écart à Moulay 15 ans. Toi un écart à 15 ans. Yanine. Ah écart à 15 ans ba makambo belé makambo biso to salo pour sala il faut 15 ans. Ouais, il faut ça à 15 ans la musique m'a fallait ça. Ba artiste ba sala yo mona te. Te ba artiste belé ba sala oh oui ba sala ba ngobe ba zo évoluer. Yo mona ba double arena te. Te za problème te mais ezala te que ya po ba tindi yo. Beta kaka te. Batinda gina. Biso fali pour pas azalara, biso fali pour Bazara. Lelo no beta stade de martyr. Allez, à celui-ci biso ba warrior. On comprend? Ah, t'es na date na beta le 17 ba warrior. No beta le 17 na stade de martyr tous les warriors par exemple. Mais on a ba leader mususu wa. Te le roi ya betu yo pe fo beta kaka te. Armo mi mona trop yo pe fo beta kaka do bozo tindika muto yo eza même pas envie na. Batindika kinani. Munda muto atenda na iselo ba programme na. Bon, siko lelo Première fois na uti ko yoka concert mo ebeti na Kinshasa kuna na Shark Club en tout cas première fois na mon Shark Club. Ah, papa. Pourquoi vous avez complexé tina niveau au sali lora elo no mo ba clôturer ta banderole mo be chango VIP côté ba tout prix normal ba vandi. Première fois, on a fait une machine VIP. Donc, c'est que ça, on a cop na bino. Les arabes ont cop na bino na marti VIP. Moi, la machine, moi, on a fait. Moi, on a boudin. Moi, on a boudin, oui. Moi, la machine. Excusez, papa. Excusez-moi, il a sili. Ça peut être que l'inato comme maratina ba niveau. Vas-y. Moi, la machine, moi, on a fait. Bazar, on a bazar na bala. Bazar na bala. Fort pour basala après ba machine lemba. Mais yo kana bisa yo te zana sili sa papa. Moi, je viens de là. Moi, je viens de Bled. Na yebi ma solé zarakuna. Ok, vas-y. Pour aller la bandoule ya bon que mon la VIP. On doit aller à kelemba ne akangimbo on est kitoko asombi bilamba na ye jour wana on te kate aye à savourer tam so na manzele. Côté kabo na kati na VIP je pense pas. Wana zaigara ya ofele pipi ya ofele. Tu peux ça examen mo be batuti lelo ba comprendre te. Batuti lelo ba comprendre te mais un jour batu ba benga fali Noé à Congo. La musique congolaise Noé. Pour fallait de l'état abîmer la droite chemin au benga baninga ne tia ça là ba Arsenal de belle mélodie. Comme ça baninga ne que racheter l'état car les jours sont mauvais. Faut que luka collaboration moko boyena ba artiste msu ya balibanda oyo bazara de baba batalibanda neti ba anglophone. Batali la rabango. Est-ce que bi que tout le karaba ane mo excusez nga na zonga tout le karaba ane mo so 3 années so 2 années boy. Ba congolais ba kendaka ti ba Grammy wa. Ti ba Afrima wa. Et puis pourquoi bazwa ngote? Bazwa ngote pour biso to ba pays francophone. Pour bino bo bando bank ça ba ninga ba kende festival te ba to ba kende festival o bo ba binja festival ba to ba sala boyo boy. Non, biso bandi mamba ko beta ba festival wana. C'est comme si bozaki na jemo boy bo sala bo linga te ba ninga ba koma place. So artiste ki o misia festival. OK festival ya mo sala pele lo eme wa artiste ba kenda ka liboso. Biso to ba makambo te po biso soko lobi ko pa festival c'est nous. Biso mtoya na festival na Congo. Pour festival à Mounene na Afrique za festival à Griade. Et ça la maming na Grand Hôtel de Kinshasa. Il faut so moi na batu inosa bande obeta ba festival na on peut comparer des musiciens festival. Non, on parle toujours de la musique. Ah non, ça les musiques qui toko boy no sangilanga ba komba ba poste na ba ponde à kitoko te. Non, ça les musiques na moi je parle que de Fally Ipupa et monsieur za nga musicien congolais. Non. C'est ton frère aussi. Tu obeta masolo ya Fally Ipupa, tu obeta masolo ba légende. Mais tu l'obeta musique. On obeta la masolo ba sauter te robete la biso masola pa mpamba te muto ke biso to nyo kwa na Congo
on comme la Congo to souffrir bande ko ba kufa mais yo kendo beta na Rwanda pour na barrière grand-père donc beta la non oui et c'est Pelisangai et c'est Pelisangai ce non ça m'a bien muta traité nga ba genre moi père de famille oui mais ça il fait bien aussi sa musique ana badate est-ce que père de famille sur otambola pe mabe moi na pas ko yo biso que papa non t'as mal fait ou t'as mal parlé et ça normal comment est-ce que biso peuple congolais to kufa mais yo publié pour ko beta la Rwanda ba tunyo pour ko beta kuna ba artiste minene ya legi Gims ya legi Fali ya legi nani aleki Youssoufa ba boy mbongo pour ba beta yo ko beta c'est que ça normal OK ko ta la barrière grand-père na yo parce que na makam na biso ya Congo net ya musique ko beta la ngama solo la mais artiste place nyo so musique ko benga ta ya ko beta wane ko mabe est-ce que ebi ke ba benga nani ya beta concert boya nani ya uta France ya beta concert na Congo boya il s'appelle qui formidable il s'appelle qui Stromae. Tu sais pourquoi? Parce que Stromae c'est Rwandais. Boya Congo. Boya beta na Congo pour anine. Ata la mboka na e. Pourquoi pas biso toto représente toto pesa mboka na biso valeur te. Et puis na senga na habité so ba kondi na biso pena ya Congo ba Hollanda ngai pena na mission na habité. Mais boyo kangata mwa muke. Ba mise congolais batika pe ba jiona pamba osimbika miko mukebe ma Denis Nyakero osimi miko mukebe fachi chef de l'état dans muninga na auto chef de l'état dans mutu batanga komone pamba on peut toujours louer acclamer ce que le président fait c'est un artiste odo te pela mukonzi mboka na azo sala mukamwa mnene encourage kae président ba remercier kae ba encourage kae mais président quoi doraka ete ko tanga komone pamba te président si j'étais ya ko tanga ba pamba na ba TV so ka place ba boki place oki ba boki Joe Biden na nzemu loba ke ba boki la lingala yo kate et so ka place ba boki Fidel Castro mais parce que notre musique est toujours na ba kayu ba dédicace ça fait aussi bien il faut la payer ba sabate belé on appelle ça ba tout le roi ba vient na biso fali pour par raison pour aboire mutu mais à abréger ce que l'esprit est oye batte que mutu la ba boki eza gote bilele mutu la ba boki eza bike abi lettre l'initiateur mais bateau ba yebi ba comprendre ba moi aboki nani chef de l'état eza l'axa ba capacité na biso auto anango et l'axa na ba pauvreté na biso donc so boki président so boki moi n'était ce ko liate tout monde ba ministère msu ba kinda na 20 mai ba rolele la maman bonga francophonie na zwa kite qu'est-ce que maman a à voir avec francophonie za makamu susu maman za na makamu susu vous comprenez? Et ça, biso, il y a un moni tilelo ba benga tout musicien congolais ga semba. Et puis ngala kanza ki soki ba YouTube ba nine bimi ba musicien congolais to ko matana moi ba to ko mokufa ta moi bien moi ba ndenge moko be mais tilelo ba musicien congolais ba kufa ka ba pauvre na ba artiste comédien, ba artiste congolais pardon. Ba kufa ka ba pauvre pour anine ko sengeleki. Artiste ezara atege artiste musicien. Tous en a ba scripteur, tous en a ba comédien, tous en a ba art plastique, tous en a ba cordonnier, ba artiste. Donc il faut na place ya koluka ko sala ba bisala sala ba nini, il faut to télémélande ministère ya culture na biso, acha biso maboko lelo ba œuvre na biso. So il est l'autre zate ba na biso ba banda rolia ya mo ngala zo commencer ba mo il faut na kene na pas venir na Blaise Boula na sola na po fali beta fait kota na sokoda il faut ba ko mo futela nga soko beta ngo na mona de igibi na fila beta ngo wana na za na droit il faut na zo ba droit ça œuvre d'esprit mais ba te belé ba ebi va ba valeur ya yo mo te moto na vani moi quelque temps na mi kilia na biso ke soki ba tout auto za na Congo to sara musique to ba valeur oyo artiste azana ngo na mboka oyo mais les loto a été pour République démocratique du Congo et l'équipe mponanga ça n'engage que moi et l'équipe monde entier na talent pour talent tout dans le monde na Congo ça et le retour au ballon dans le monde so na na Congo et bota mais le contraire ya biso msu na Congo so na pays moko e boya bota c'est que tous la ba capacité na biso moko boya ya bien mais biso moto ko ka ko gérer en côté yango la kisini na zonga place na utaki fali pour pas beta droit chemin tant beta droit chemin lo ba je ne suis pas le premier mais les prochains sur la liste mais ngana le loto bi que fallait le premier muta ça la fierté à République démocratique na classement nini. Merci beaucoup. Voilà. Drapeau de la République démocratique du Congo partout où ils ont téléma. Ceux qui fallait azo beta conseil. Ils ont drapeau mboka ya Tchad. Donc pour participer souper qui nous représentant au Liban. Si on a tout à l'heure c'est le Congo qui gagne. Même Moutou au Bénin a percé. Biso kala total la mission va venir biso Zakari Baba honorable Zakari Baba c'est na symbole total la mission. Ba tout na batu mususu abana mindele arabo. Tu connais musicien tel.
congolais na ebiété n'ebika musicien oh tout le monde n'est pas aussi obligé à oyer baba mais lelo oyo comme même thaïlandais surtout tu connais République démocratique du Congo oh le pays de Fali prévané tozaki biso tout awa na arena la défense ngai moko Gauthier Bilele nazaki na kati ya salle na kota kuta va po biso to ya va batu tout biso kota va to va la vestiaire niveau ya étranger na mona na salle wana je nandimité ke ba congolais na la défense arena na benga ko frère na ngabike le banquier na ebisa nandimité ke ba congolais ba yebele ko leka ba payer surtout ba Côte d'Ivoire surtout Cameroun nga mona na ba chinois yo kabibi ozo pa ezanine ezo laksa ke culture na biso eza kokende ka musika siko na libanda il faut te défendre à bongo na kati il faut te avoir même moral parce que biso oyo nana ngo ayebite na République démocratique du Congo mobimba musicien o aza mal aimé na République démocratique du Congo za fallait popa na likambo asalate likambo voilà mais tout le monde papa tout ça ba hypocrite tout le monde ngo le kala télé ah mutunia tout pas ça l'émission il faut s'attaquer na fali mutunia tout pas ça l'émission il faut comme ça fali mutunia tout pas ça l'émission il faut finir fali mutunia tout pas ça la il faut fali les autres saké aza bon bodo ba oboka libanga na mango eza rotela bongo les réseaux bima toujours quand entourage d'amino soki le oyo lobaka ke fali aza bon temps sous batu boya potam so tanga mabe na ye mais na uta ko lobaka soki totali lelo sorti parfait aza soki totali lelo sorti médiatique ya c'est le scam c'est la Gauthier Bleto ya na kombo na ete wana daya non aza be moko ya bandal oh ayoka ki souci bino lelo to beta basola bandal to beta basola musique congolaise bino le misal album arbali ya reni ngana yuka reni aza ka poison ya ba ali reni pas reni soit souka pas reni aza ka poison sort na ni to singeli tata banzoto na kombe générique le plus ni to tikeli tata nzambe générique o sali ba vie ebele na internet to mona na banzembo ebele eh papa to beta lizola marti to beta lizola 207 yo 207 e bomaka e bo tala d'habitude ba bola na to comme dans ba combien na fallait pour pande ba wario bolobe boleka biso ne bele me ba wario to ande partout monde entier bino bozui président morale kana kiba Igo Chavez azayi wario bino bozui ba visa bo sepeli mais bato msusu ba nyoko mina fali autant de leo c'est le aleli ke fly ntango pire petit fali azwa visa te lelo yo na qui encore maître héritier lokolo azwa visa te bato ba nyoko amie wa ba tusele chuchule o azabe pire petit fali bana pe ya banda lelo ya eme chuchul na peso mbote ya eme chuchul kutu makamne kutu ko lobate po fali aza mutu ya ba blague te ya eme chuchul tamsuko ande to loba no boye déjà tamsuko azane pe likolo ti batoko mabatongo azana mboko akiti de ana Kinshasa ya eme chuchul nde to loba be tamsuko nde to sola no boya de likolo héritier lokolo basala nini artiste fly tango asala nini mutu na mais non bango ba fly na ba héritier lokolo baba petit a fallu popa magam na bango il faut bango nde si po sele so pa lo bango ba lo kwa ya za sele soit déjà beta bambanga moko pe ya bandal tamso aleli pona baleki na ye ba frère na ye agende ko lele la côté bato ba mona na ye pasi lokola ba bengani o côté kuna nde ko mozonga boy aka mogu ba maniki o ba finga fali me fali amema bango poto bongo bango akende nanu ko le akende na ko lela na yemba ba Patrick Ngubi o ba bamba bango ba banga ba nyoko ma pona fali pupa leo baza musika ba chiba baza musika ba mo otal artiste na musika mais alara bongo Thomas Luaka ba sala na Jean-Pierre Bemba ba koma musika Thomas Luaka Salina Joseph Kabila bakoma musika vieza bongo si ça marche pas on s'arrête ye mutazo lo baswa disant za kalambongo amema bango aya na bango ye olena amitala na ye mona ndenga za ole olongola na potina lisu no yo longola potina lisu baninga ndenga za na tisiko nda za na zo ba place à sortir te azaki un espoir soki ba benga ina fait bien il est ici en Europe en robeta makamnae baba bingyo te mais asala ni cop ni nena sa musique ba beta wat abeta rago de se déplacer lombia iso mona atene lo bike bika o to sala na scène de nia iso mona to tika ba biloko ala moni ba et puis na salle constamment la majorité ba musiciens o ba finga fallait ka ba mise produit fini
Produit fini, mon sa carrière, non bien produit fini. Produit fini. Ces années-là, tu rides en gâchaba en antenne. À ces années-là, bah sera oh ngandaya oh naebi kombo ya ba misakala. Bah tu vas comment finir falika ba misakala. So taliba toi lelo ba zo apprécier. Exemple, veut la biso Blaise Boula doit apprécier, veut la biso Manda Chanta doit apprécier, bah misem tout le monde là doit apprécier. So Robin c'est le artiste à Kalizaka pour na kimute mama be alors. Kimute mama be la ni. Ayaki na générique à kombe ayaki a tia fara na je générique nini ya kombe makam. Eluka makam tendenge nini o eluka makam tendenge no. Boya beta. Biso to linga ku nde bato abongo. O mo biso siko eloko suka to tikali nango fala sala eloko suka to tikali nango so to sisi de robeta be titan to ko sisa robeta na Madison Square Garden États-Unis eloko suka fali to tikala sala et tikali ka to mo beta ba concert ba débat contradictoire yo ba tio kuna biso après so to sisi wana le to lukeli fali sala le ba sala news to wana sala il faut to trouver la paradis ba il a bino fara na stade Marty Bobeta ta quel farafa ba il a bino Bobeta na il a biso farafa fait go la go farafa la ndeni Bobeta Bobeti. Plutôt Robeta ndeni wa les organisation za biso te za concert na biso te za organisation bato ba organiser makam na bonde ba lobby ya beta. Makambo bango ba monaki wana. Makambo bango ba monaki wana o bango wana balinga ba sala. So il fallait sala yango. Et mama be mais fallait za muto makambo wana te. Tant que yo luko cha libaya na fali mais il faut tala pe adversaire ngo chele libaya il faut za pe na taille. Allez, ça buni buka lelo lamba lelo. Il buka lelo lamba lelo. Au réservé imkara lelo lelo ko foot ambon ba c'est non ba réserve avant. Il faut foot avant. To tcho na programme to bandi ko calculer po ba mbongo ekota kaneza ba mbongo sala ba. Mais au monyo ngote uti obima tout à kala mingi te na télé que fallait à foutre dans stade de martyr mais bino déjà bobi ke bobo oh mais yango déjà ezalaki au monde loko bato bazo bossa na yango wana c'était quoi ministre azalaki ministre sport ezalaki Kabulo mwana Kabulo azalaki na babenga bango ba putain babenga bango ba comité babenga bango moto responsable à tel stade de Martyr bana ba komo babenga bango administrateur ya stade de Martyr tangu Kabulo mwana Kabulo a reçu un message carrément il faut transmettre on a administrateur dans le bureau mobimba boy ba non na date tel toza na concert tel y en a ni boy Kabulo mwana Kabulo annonce on depuis kala fallait déjà tout payer pour ce concert au stade de Martyr. Mais le coup, qui remise et reprise, na gouvernement entrant, pardonnant ministre entrant, ministre entrant na RRA, il faut pas l'accès ma carte sur table. Il y a un représentant, pas administrateur né. Administrateur né étambe à l'obinin. Attends, mutu mort na stade de Martyr, atikali ko loba maramboana. Ezaka ba voisin à stade de Martyr bato ba ndinga à stade de Martyr ba voisin stade de Martyr bato ba lingwala bato ba quartier tembe na tembe le quartier tembe la tembe tu parler du peuple voilà bato ndinga ba bandi ba biloba loba mais à part ça yango wana déjà est-elle ngombe yona bato zana administrateur à stade de Martyr to beta le 10 to beta le 11 na salamate depuis Congo ezala Congo mta beta stade de Martyr deux fois et puis to beta on te poto prouver mutu mais to beta on ke poto laksake to capable ya beta yango po biso prouver te poto ko prouver to ngato loi violence to beta likolo net Qatar Airways wana ba che podium. Merci beaucoup Gauthier Bilele to comme ça au la souka là aussi je tiens à signaler parce que dans Zoaki mais ça dit la TV to qui mambangu on a déjà fait presque 1 heure du temps là je tiens déjà à signaler na ba mourenyo so ya la bonne musique que l'artiste et musicien Fally Poupa concerne Isabelle bien le 10 le 11 parce que dans Zoaki message à directeur Edi Badiata pour la confirmation donc voilà et puis là vite fait na Okende Mbangu côté bleu na Otikayo la ngana pe sa message o utaki na ngambu ya bureau ya F victime ya Edi Badiata o a signalé na ba warriors nyonso que concert eza bongo le 10 le 11 ba tout bosombo ba billet na bino de partout dans le monde entier concert eza confirmé artiste ya futaki makamna nyonso na stade des Martyrs donc pour aussi signaler Héritier Watanabe akobeta concert na ye à Paris le 21 septembre dans la Sainte. Donc concert Ezali ba billetterie eza ouvert bosombo ba billet Fabregas Maestro obeta concert le 31 août. Patrick Beckham o artie date naye on a 4 ya Suisse le 12
octobre Genève, donc obeta na Genève wana na mboka bajade la perle akobeta kuna redi ya misi akobeta concert na ye le 2 novembre na Bataclan. Donc ben information to zaki nango yango et puis bina fele ige akobeta concert na Portugal. Voilà bambala de Souza akolanda biso Denise Mbungu akotala biso na musika bambote belé na ye et pourquoi pas ma vie takiama na pesi yo mbote joli Maïnga mwasi kitoko bambote belé na yo Delti Landela bambote belé na yo Tati Mizwa Mobali Promise Nsuka bambote belé pe na yo Piris Lombo Alibola Mokonta Dijon bambote belé na yo Kakier ba 4 nationalités Dino le hollandais noir Bernadette Massengo la blanche non pas parce qu'elle est belle même s'il n'y a pas d'électricité elle peut aussi éclairer. JM Boda président à 91 et pourquoi pas Faya Basket, Guy Basket, Shango Basket, Héritier Basket, Gauthier Bilele, je ne sais pas un mot de la fin parce que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je ne sais pas. Et puis, on a souhaité déjà merci pour d'être passé ici à Izanda Kumayo. À chaque fois, information, n'hésitez pas, Yakoleka. Ouais, merci beaucoup, Picha. C'est à moi qui va vous remercier. Image Prod de la chaîne Oyongai, Nazara Soy, invité Awa, n'hésitez à rater pour Nazara déjà bien accueillir Awa. Na pesimbo te na fly à basket, na pesimbo te na basket, nyo soboleke belé. Donc na basket on a bota famille basket. Pour basket, net Hollande la bebo comme ma famille basketteur. Na pesimbo fly à basket, famille basket mobimba, na pesimbo bambote puis nazo sera tous les warriors. Distraction te liste le gola liste ou ba warrior news tous les 10 les 11 toi bon na stade de Martyr Gauthier Bilele yo to zala na stade de Martyr voilà muta comme ça avion Transco nazo ya wana to voilà la fête to célébrer la fête na biso ya double stade de Martyr ba warrior ya Angola ba warrior news tout ya monde ati président la biso ya ba warrior ya Uganda Masalanga ba warrior Uganda dans Bino News tout bozana dans tous les warriors tout d'abord na stade de Martyr les 10 na les 11 opération Matela na moustiquaire pour tout là la stade Martyr peut déjà ba bongisa ngo déjà ba bongisa Martyr ba douche ezali ba toilette tout ça News ya na bilamba na yo na bilora rolia to relaxa ba ngo Martyr wana fali ou rien to za bon na stade de Martyr na pesimbo te na ngai bongo et pas na pesimbo te pas vie na ngai papa ba ikone na bobini ve na ngai papi Sorbonne ya papi Sorbonne yo yebi et puis na bo sanité Edi Mokeko la 100% parisien na bo sanité Barumbu Chikwenta Barumbu Mobimba ya yogo fondé du pouvoir Mokonzaniama na Chikwenta na fondé du pouvoir Mokonzaniama et puis na bo sanité mère nanga Madoba Mato Matiti Noberville balobi Galaxy Mambo venanga Mambo Petino Gauthier Bilele yo esika mbiso ana rekabi marano séance à la Galaxy Mambo et puis Beverly Kafuba Junior Gabana Junix Balondo Papa na Jaiden et puis na Bosanité bana tuya bandalungwa Juju mwanga play Bosanité na Rajungoma SFR Rajungoma SFR ya yo yango wana Juju mwanga Playboy velanga Valadel Mbala velanga Janji Kolwamba velanga Papi Mulopwe donc venanga chicha mabwana Lizarazu Kapita Lizarazu Kapita la pesi mbote puis na bosanité na pesi bongo mbote na Thomas Nzambe pasteur Frankie Kerok apôtre na pesi mbote apôtre Kokobar ya yo ngwana na mère na famille mobimbe puis batu tout balinga Gauthier Bilele na bosanité batu tout balinga Gauthier Bilele na Bruxelles wana donc na pesi mbote na ngai pa ya Sabrina Mbale na Belgique na pesi mbote na V Charles Tekasala na Belgique na pesimbote na Eric Omeonga na Belgique wala ndebo yamba merci beaucoup Gauthier. Et puis na pesimbote na ngasuka na Belgique na TPT Japon moi na banda la solo na Belgique wana donc tokos quoi. Merci beaucoup Gauthier. Ya Roger Vunda moté maman mami okita. Merci beaucoup Gauthier Bilele zelanga pena silisa comme ça to kabwana yo. Là j'en profite aussi à saluer Brando Nguidi donc Bambo Tebele na ye Nguidi Bambo Tebele na yo. Moi, j'ai gravé Nguidi, Baden Nguidi Warrior. Rosa Nguidi aussi. Bambote Ebele na yo na musika au kota la biso. Kevin Van Dutch. Donc Jimas Makangui la Bambote Ebele na yo depuis Angola. Topesi yo Bambote Ebele. Là tomoni Patrick Kindou. Patrick Kindoudi. Donc Patrick Kindou tout.
Bambo Tebele na yo, donc Patrick Indoudi aussi, Bambo Tebele na Guy Mandoudi, Léon Mango, on appelle Bambo Tebele. Donc voilà, là on a reconnu sous côté à Belgique. Nambo Kaba Trésor Soki, Trésor Soki Bambo Tebele na yo. Yannick Teka, Yann Teka na Bruxelles, Wana Yann Teka. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection des lumières, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100